afinga mwana no na soni tomoni Dakris Nat tala mwana kisi ndoka nika fani na mutuka tomoni mwana kisi ndoka manika finga na soni ezaka kimutema mabe ezaka kimutema mabe po ya robi misekela maboyete mwana nga saka kindumba na cheta te mwana nga saka kindumba na mwana boy kitoko mwana soin mwana soin bota ayebi babu achite ayebe loko te restaurant cher kaka yeka ba restaurant cher yeka moneki noko na ejo na la memeka restaurant yeka ka restaurant Ozo seka mo sekate ba sa mamna télévision bakani bakaba sa mamna télévision bakani c'est quoi Boso metane émission na ngaboy na sana doit sekesa émission na ngai kata pe émission on sait pourquoi nakati mais on sait pourquoi bakalo on sait pourquoi on sait pourquoi on sait pourquoi on sait pourquoi on sait mwana kisi Yannis grand frère Dedans. Avancez.
Bonjour fidèles internautes, nous sommes Clébois.com, la chaîne d'actualité et d'information, ensemble avec les vôtres Bakali Prince, garçon de disques, journaliste, artiste. Merci de la nation Tonton Manamanga Pichu, boss Lady la française. Merci Nantes pour de belles images. Fidèles internautes, nous sommes ici à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire pour la sortie du corps. La fois passée, j'avais reçu Kisinjura, Oya Perda qui ami intime naïe, ami d'enfance naïe qui est Fumu Sabata John. En tout cas, le Lotoza a pour la sortie à corps.
Beaucoup de personnes ont la réaction par rapport il y a émotion à Bango, par rapport il y a sorti encore à l'élo. Merci mes différents partenaires pour sponsors officiels. Merci ya Willy Moucheni, code Amboka l'éternel, code mondial, et seul et l'unique code Amboka ya Willy Moucheni. Merci à toi champion Adon la Cate à La Rochelle. Merci MHLMB Resto Bar na Willery et puis Avenue Sundi École Saint-Michel. Nous étions à Baoba référence na Bandal Sinkin chez Marie-Hélène Mama. Merci Mermon Spassi à Madame Belinda Kouarouch Bokassa restauration billard appartement. En tout cas faites un petit tour, vous n'allez pas être déçus chez Mermon Spassi. Il y a Madame Belinda Curtis Bakonga les jeunes influents. Merci Dédé Lukasi Kashmani. Il y a Madame Mamisa Lukasi. Merci à toi, Yann Gauthier Mascotte, l'homme des grands événements leaders, il y a Londres, Meubles, Teams Kabengé, l'avenir des immeubles, Maman Emeline Zimba, tous Pépélé Ambetolo. Je m'approche déjà pour faire parler les gens qui sont ici. Merci à toi. Encore une fois de plus, président Bawera Sonic Nyostu, Nakatia Australie, président Dominique Jaguar, Nakatia Australie, président Yabawera Sonic Nyostu. Mais ça pour autant pour monopoliser la parole pour la toute première fois, la fille Nick de Kissinger à Dakris, à Léli, Torobengaye, bon Torobenga Tiasa Noko Naye parce que Njora Loba, famille et ça a botamine famille mon côté. John Wana Obino Boyeba na Komo ya Fumu Sabata Otozana respect naye, les a sorti à corps naye, Ndebo Moni Batubaza a Mutuna Mutu Aroloba, témoignage par rapport à Ebela Kie. Dakris, bonjour. Bonjour. Dans la caméra comment? Bonjour. Bonjour. Na monio lati noir noir tout ça à la morgue il y a cinquantenaire, monde des hôtels la finique de Kissinger. Ouais, là pas nga bien que Fumu Sabata John Jaming. Donc à meilleure amie à maman. Yem ta va prendre un koyemba, nazala presque tous les jours. Oh, yemba ka? Si. N'allait presque tous les jours et surtout quand j'ai à comment qui conseille tout tambol bar restaurant nyon ça qui chasse en ana. Oui peut-être va ndérone route pas tambol na été menga na zala penza na mingi. Donc là qui peut rouler là et passe mingi. Alors message moi à Souka parce que ça n'a pas si au supporter émotionnel pas tellement mais au moins bateau bazota la yo comme on a déjà qui a laki sa yo ko yemba oza mwana maman noza musicienne mais mutu mususa laki so ko yemba moi lecture moko sala ya muke et puis message ya condoléances na famille nyos ya John. Ouais non singa kana nzamba batela molimo na ye ape mana kimia azaki mutumo trop bien surtout pour moi aussi. Ouais, il était très important. La minute où les Kamboko et quoi dans la commisika nzambe famille nae bakanga moté mais za makambo ya bisope to le la peine ndenga na bisope parce qu'on était là presque tous les jours ensemble. Donc c'est ça. Merci beaucoup. Là, c'était la finique de Kissinger à Dakris. Aza émotionné. A Ochobung isa noko na ye. Maintenant, au clôturer na osape Kissinger. Comme Manamoni Baya Gabi Tiba Subazawana, il y a Charlie Kadima aussi également, les grands producteurs de la décennie. Azawana, on a Charlie Kadima. Non, on a image en Fumu Sabata parce que Azala il na ba lox na ba rasta. Alors, il y a Gabi Tiba. Bonjour. Bonjour, Prince Bakali. Bonjour. Mon des hôtels là autour de clébois.com de la nation tonton manaba mangaya Pichu Boss Lady bazota là les a sorti à corps ya Fumu Sabata Tomoni présidence et ça là qui représentait et puis Yemoko aussi les gardes de la nation président Fati Beton azala ki wana alors lecture ni no et puis un petit témoignage pour na Fumu Sabata Bakali nga John na ebaki etang na okende cours na campus à l'époque nga na Kasongo 30 John na Ngoma à chaque fois so inaye tondo sala mo ba débat mo ya dans l'académie des beaux-arts ba ya Charlie na biso bazalaki déjà mais oui il y a biso c'est notre encadreur un grand frère dans le quartier na Sita Souana mais John copé sa témoignage à John et sengata ba émission Misatu Bakali j'ai eu à partager avec John. Moi je fréquentais la présidence et à chaque fois on a okende na cadre ba misala John Soga yé. Le témoignage que je garde de John a côté à la porte nyonso ba chef de service nyonso donc ba conseiller ba chargé de mission parce que bureau n'est avec un département de service personnel en chef de l'État à côté pas ba CP à côté pas ba envoyé spéciaux à côté pas ba chargé de mission pour appeler ça bango mbote. OK. Donc le seul souci dans nango je dirais que j'ai vu John le premier et les deux John Akoufi. John le premier ngana monier na palais de la nation à 7h30 8h. Atuninga ozokende mozole ngana habité na réunion moko boye
ya Charlie bi projet ngo ya ba artiste pour na ndé président azwa ki mandat Union africaine to dans projet mo awa yé pas yeba ki ngo mais et sali ke natikalaki John akendaki nga na sali ba réunion na nga réunion esili na tongo na bimi na nga na ke ba course mususu na mona ba 11h ba publication bandoya ok njora banda ko benga nga pour informer nga ke John akufi nazwa kité na yeko zwango na ba 17h tant na ye 18h na yokuta na Charlie a confirmé na yokuta na njore puis to yokita na ndako kuna. Donc John c'est quelqu'un on a loba ndena comment na Facebook nanga je ne saurais pas pleurer John mais aujourd'hui John m'a fait verser des larmes. Comme on a John na cercueil John Kokende je n'ai pas pu me retenir parce que les problèmes pas la mort mais de ce qui est en nous qui peut mourir. Mais John n'est pas mort en nous. Physiquement, la chair John est morte. Mais la personne John, la personnalité John est en nous. John Atikali vivant kat nabiso. C'est un artiste. Non. J'ai beaucoup de souvenirs de John Bakali. Je ne saurais pas témoigner beaucoup sur John. Merci beaucoup à Gabi Tibassou. Là, c'était le témoignage de Gabi Tibassou qui connaissait aussi John. Foumou Sabat appelé autrement, personnellement. Alors, je suis ici en face de M. Charlie Kadima, qui est aussi un grand producteur. M. Charlie, bonjour. Bonjour, Prince. Alors, mon des autres les autres ont sorti à corps et en Foumou Sabata, tous se séparés éternellement, à Kiropi Manakimia, message moko ya condoléances et puis témoignage moko sur aux alagi puis na ba relation moko particulière na John na ndingo yebelaki. Oui, ma condoléance d'abord na ba tonyon son pe na famille, na présidence de la République Mobimba pour la perte ya Jean-Pierre Kabea. Comme on est en Bengi, Jean-Pierre Kabea. Voilà. Okay. Donc, Foumou Sabata, les lois à bisoté. Pour moi, c'était un frère. Un frère parce que Tobandine les loté. Baoutrobet et l'isolo ya Baoutakine. Sur le tali parcours, il y a Baoutakine. Na batu nyonso yo bayebi histoire ya Kini baoyebake John Jamming azalaki wana. Donc déjà ba révolution o ezalaki na ba rap na ba hip hop déjà leur wana. John aki déjà révolutionnaire ba Lexus légal. Kasi bazaki na John. Bazaki na John mouvement moko. Génération wana bauta Kini, bauta ya Kini. Ba villageois mais il y a village de Kinshasa, Baoutakin. Donc, Moussala ou Basalaki est déjà Moussala Mounene. Et John Yemoko, un grand combattant. Moi, je l'ai connu depuis l'enfance, depuis l'Académie de Beaux-Arts, puisque c'était le jeune qui venait dans la promotion de Simanabiso. Mais déjà très talentueux, mais battant. Comme on a sali les politiques. Mais un homme bien, un homme de tout le monde. Chez moi, il venait presque tous les jours sur Aouti Moussala. Sur Aleki Ayet au Vandi, il faut te développer à ta pendant 30 minutes. Se te développer à Kei. Abanda Shenga. Allez, à Vandi, à Osuk, ça n'est pas Yaya. Pour toi, 300 mètres. D'Abanda Shenga. Tous les jours, chaque jour, pas la idéologie, pas Yaya. Parce qu'il y a Charlie Moutou, idéologie tout au soir, même. Mais ex-directeur, il y a quartier latin. Kofi Olomide double qui a joué Moutou, Moutou Karatara Pambo Saranaï. Faut Moutou ça. Bon. Donc voilà quoi, que l'âme de Jean-Pierre Kabea repose en paix, que l'Éternel prenne soin de cette âme parce qu'il s'est battu pour tout un peuple, pour un pays, pour une nation. Repose en paix John. Voilà. Étant Rastaman, un message particulier parce que il y a qui n'a pas Rastanetio, tant moni boina mon image na imbala. Voilà, donc na Rasta nyonso
bamikishi nyonso bayebi ke mikishi mukishi elingi koloba fantôme, c'est-à-dire un esprit qui a vécu mais qui pourra rester éternellement. Ndenge ya kufi wana donc sikoyo akomi penda mukishi sikoyo molimo ne sikoyo faut etikala penda libela nde bato yo balongwa soki alongwe na nzoto il demeure dans le temps. Donc one love, Jah love. Voilà. Merci beaucoup. Là, c'était le témoignage de Charlie Kadima. Toza, en tout cas, chacun a parlé à sa manière. Nous sommes Clébois.com, la chaîne d'actualité et d'information, ensemble avec les vôtres. Bakali Prince, merci. Champion Adol, Nakati à La Rochelle. Merci à Willy Pensien et les bailleurs des fonds. Merci Mimi Matous, la romantique. Nakati à François. Merci également à toi, héritier Mboui. HM, les jeunes entrepreneurs. Julie Gitima Feza. Kissinjora, leader américain. Bonjour. Ouais, bonjour Bakali, bonjour Batoutou Batalabson en Clébois. Tout comme qui a depuis 7h30, tout ça déjà en morgue à 51h. Pour nous coller la Ndeko Yangai, Fumu Sabata, John Deming, Monatier, Baïba Nganaye, RDC Mobimba, Kichasa Baïba Nganaye, Navana Nenda Kumako, Nalala Nembetu Moko. C'est mon frère. You know la ndeko na moi cité. Boyo ndeko na ye. Nande konae. Eza pasi. Bondo la bilamba. Bakali yo ma mutu so ba sa émission le boso au bebsa qui on ozaki critiquer makasi. Et ko lobby ki bolala mbetu moko. Donc eza passé lo kana sepeli. John Tobandi na combat IDPS. Tobandi na yem tako changa na IDPS. William tako changa na combat. Apela carte na ezake pa na e. Ezake pa tikale pa na e. Si le bungi. Te na kozongo. Tant en 2011 élection papa Etienne Tshisekedi Mulumba. Olongwe. Tant papa a 8 ans. Nde basala ki bosoma tricage wana. Azwaki na e. Yem ta ezaka ye. Elanda kwa. Ezaka ye. Ngapsi John ngase no mouvement. Yo landa no mama politique po niveau mwana mayo acha père Bakal. Ngase no mouvement. Mwana mayanda do chana na père Bakal. Mwana mayo wana. Wapi? Ex-9. Ex-président. Yo ba jeter na Kabila boy. Est-ce que na boki jeter vraiment? Obi mwana mayo acha obenga président Kabila mwana mayo. Azane sous président azane sur l'autre. Et si là sénateur à vie. Allez sénateur pouvoir rozaki dango wana. Eza soutien Fatih Beton quoi. Mais qui elle aura lupango bakomi chien méchant. Mboa kufa na ekala. Fatia koti na moni Kissinjora batu nyoso libana me yona babi yona fatika fara Fatia otala yo. Na mino tulangani ona sali Fati. O saleni. Tema to na matanga a mo konti. Fati wana nga awati. Okosi. Boye kaka boye na telemi boye. Donc on a Fati amoni dans la tikele kutante. Tina suka pa na tomo yo loboka cheka ka bisobo. Tobeleli. Mbote ka tobeleli. Fatia yebi yo. Ayebinga ko. Ayebinga. Encore à sous meilleure chanson de l'année. Tunangani oyebi clip au sali wana meilleur clip de l'année 2021. Ekota. Neto za mama zo kota. Ekota. Fati couleur. Nabiso namona Fati kala. Na musika. Wa te nga mona kai. Comme président. Neto nga présenté. Namona étant on a IDPS, tant on a avant comme président. Tant on a hôtel Béatrice. Na tant jour à Kendaka. Pour déposer nini, qu'est-ce que je peux dire? Nini candidature na auto zana e mais na moni Fati ya lelo non couleur wana ngote couleur wana ngote présent taille présent bien et présent aumela mais Kissinjora evi ke batu ba tunanga batu ba bengi na monde ba noche triple nationalité congolais français américain ba Noël Kamaya les nécessaires noche artiste ministère patron ba bengi ngai ba ya Willy Pensien ba champion Adol mama Miline c'est ba chips ka bengele l'homme de décimètre bon week-end na PM de nani Passas Mukendi long jambe boye PM ça la pichu mangaya ke ba PM bazali belé alors ba papi mboma
Basé Belé. Donc vraiment bon week-end naé. Azana poto motema Christophe Mbenzu. Bon week-end dans Janet Sate Café au lait. Café au lait. Bon week-end dans Ketalov. Il y a Jeanne, ma soeur chérie. Et puis bon week-end à Roby voir ma display en couleur. Il y a Roby. À comme excellence. Azo va na Congo. À comme excellence, azo va na Congo. Boule bandit. Gouvernement ne s'oublie pas tout peuple. Et puis sans oublier Jean-Jacques Pagna, il y a Jean-Jacques Bogar à Genève. Lycée Mukenge Razali. Doré ma sur chaque jour. Il y a de tous les temps. Atinda te. Batindi te na suite. Ata mutu moko te. Ba beke mutu kuna jol fati ba rotine. Ya uli mushe na pesa yo ndenge ni. Koda mboka. Apesa idesa na ye. Ya pesa ye. Apesa. Kasi on to lele bana barumu ba bisi. Ba mu ba ke cimetière. Yo kelu. O se gani. O monya ngochi. Bona lele ba bisi. Ebi Madike afinga mwana no na soni to moni Dakris Nat. Tala mwana kisi ndora nika fani na mutuka. To moni mwana kisi ndora Madike afinga na soni ezaka ki mutema mabe. Ezaka ki mutema mabe. Po ya robi misekela maboyete. Po ya robi po ye akobi misekela maboyete. Soto lali wana. Akobi misekela maboyete. Donc ozo finga mwana muninga po la kitoko la bien. Po la bien. Omonika ko finga mwana muninga na ka jalousie quoi. Nga mwana nga bango tu ba mama lekine bango. Banoko ne bango. Mama lekine o lekine RDC Clarisse. Mwana pembe na famille. Mwana nga saki ndumba na cheta te. Mwana nga saka kindumba na mwana boy kitoko mwana soin. Mwana soin. Bota. Aibi babwa chite, aibe lokote. Restaurant cher kaka. Yeka ba restaurant. Restaurant cher. Yeka moneki noko na ejo na meka restaurant. Yeka ka restaurant. Akumba ngo bien. Akumba ngo bien. Akumba ngo bien. Soko bota. Mwana alekina yo. Mwana kitoko bonzenga boye. Mwana soin. C'est Manika finga ina soni ezaka ki mutema mabe po ye arobota mwana boyete na bi vérité wana bi vérité bon moi on a l'équipe na Manika nyoso la kitoko mwana zwa mama aza bala combien oyo yebi apa moko kako ndeko na biso apesa ye na mokili ana ba luka ba bala o biso to yebi ka ye wana pa wana na lisosi aza na mutu te mais biso to komi déjà mi balé to mi bakisa mi to za suna koko njora na koko njora comment moi o mona kete na mutu mais terrible liko la famille aloko ya bibi secret ndenge pe continuer ka na famille quoi mais njora le kuta mabe pena ba finga mwana no na soni afinga mwana ga na soni ba jeunesse te bakamwa café au lait ba afima yambo vrai chéri na afima yambo vrai chéri bakamwa ba Nisha la Rose na Australie. Nisha la Rose. Ya sana Australie. Na Australie. Napela sana Dominique Jaguar en Australie. Na Australie na la mutu moko. Nape mutu moko. Nisha la Rose. Aux États-Unis. États-Unis na bato belé. Banani wana. Te bazana ba bango te. Sana héritier Mbouina, Julie Kitima. O 2021. 2021 solide au Julie Kitima pe nga. Azala ya yo ya kala. Muta kala zalaka. Njora bato balo seka yo babi ba bengisa ba musicien tout. Njora yo za musicien munene. Muta banda osala liste wana za fumu sabata. To boita kufi. Ozo lele za mabete mais ndozo lele la sala ba kana itanga sala vivant. Muta kufa na mabete pardon. Pardon tigala. No salate. La conséquence salate. Camarade na yo. Camarade na yo. Bakali. Bon, aza amina ngai, ndeko na ngai. Asala zate. Bon. Bakali tika ko boka tape bablo mususu. Yo kutu ba mema yo te. Azala la possibilité o mema tala loboko moda fachi. Bon, ezai bakalki na ye moni alingela ki nga salaki nga tango na ngeza no mona fati tango na yo tango na ngeza no mona fati salo mona te bonenga kufi aza te no mona fati na mona fati asala ku liste ba bil ba kenda batu nyonso ba manda chance yo kenda te besoin ye manolo obeb c'est mission mutakufa na mabete c'est mon frère to sola biso oui to sola c'est mon frère ye mo ayebaki ta oya kokwa kuchanga na fati ye mo ayebaki
nzamba bengi namonaka fati bato baoseka yo mingi babi nzoka ngo mpe azolela mingi o ndeko na nga boye atikala ata na avantage moko yo na souvenir yani mutu na ye ezali awa apesanga mingi mayele na ye ebele naza ti même nasaka miziki bien bongo eza ye epuis ebe moto encourage nga nasala nzembo wa fati eza ye ya bezo ayebi sala nzembo wana yo te susoka mbinga taza na biro ti tobenga ape petit muta yamba yo omona ata appel na orapelo nsima bakali abebisaka ka émission ye mano shana no ye mano shana shano imisa tolela dia matusa matolela no fumu sabata toyoka de blessure ouais personnel sima no micro alors babi yo ando sala na fumu sabata ti ba côté ya suka oyebaka ye personnellement Clarisse bon nga nayebi lelo te nayebi vraiment penza moke quoi basero wana toza na mosquée ya citation toza na carême omona oyala tofungola carême omona oya obeta biso bagida moi tangawisi oyebika so carême eza ndenge ezalaka topia vie oyebika to développer donc toyebi penza vie na biso wana penza tongo eza te o tomoni na kimukolo te nga penza nayebi penza mokie pire vie quoi. Bon, pas qu'on rentre à coup de battre tous les temps quoi. Pour chaque jour. Dans ce cas où tu moussala au monde abena yewana. Bonjour les amis. Yewana coach azui kitinae avandi. Allez là bébé. Allez là bébé ça na kwente on a moko soko pas qu'on rentre au monde na libende na donc avant na kana se aline libende na camouflage. Au monde avandi asisi ba besoin na aller. Banda côté la politique. Aloba nazaki na bino nozaka na bino chaque jour na parler aboyane babi mususu ozo seka bazo mama bakali mais c'est quoi au juste bakali c'est quoi au juste ozo seka ni ya moso la bater te boso benga ba moto e mo pito benga ba keta love ya jani pa yambinga te lam sasa makamna e considérer bakali mbanga te deux fois troisième fois yambanga tosola na ye tole na rande toza ata yambinga ata ya ndako ara ndako chaque jour promesse na ye fati prometa ki vient jora ke moi loko nezali moi loko okauka ko mbota likasu donc ezaka lelo so na mbota likasu te basaba ba 50 ba 150 pona ye moi toujours bon carburant mais baba bandi pouvoir sika baba yibata pouvoir achati ba yibaraté pouvoir afati ba yibaraté ba yibaraté pour ye yaza toze beleti bino na moto ba ya belaki atolaka chaque jour na belaki nga bon c'est déjà presque vers le colo ça déjà belé 40 000 les ebelé petit na ngacha carburant petit na ngacha pour carburant na biso zaka allo internet donc déjà ton sur internet c'est bon quoi bon promesse na ye nzame muto ayebaki yango monsieur Sila non merci beaucoup batu botala clip na seli Fati Beton yango wana double brassard nzembo yango wana bola nango lo na club wana tozawa après biso boye to boki da bilo ka soma film yango wana en tout cas merci na batu merci bakalo so basala ngo bongo te non basama mutu bongo te non basama mutu bongo te to na matanga mais c'est quoi dit bakali mais c'est quoi dit hein te ozo seka ba mon sekate ba sama na télévision bakani bakalo so na télévision bakali c'est quoi dit boso metane mission na ngaboy na sana do sekese mission na ngai kata pe mission on sait pourquoi kati mais on sait pourquoi bakalo sait pourquoi c'est quoi dit alors fidèles internautes bomoni Kisinjora en tout cas
nda katinge lamba monde botali non mais nyoso sekate c'est miso katinge lamba bote sekate bakali bato ba condamner au force c'est quoi dit toi la matanga laisse-moi tranquille bakali c'est quoi dit lokola société mon fils lokola société ezama wa yo zo ba fatir tout katinge lamba bote tout zo ba fatir lamba boy tout zo ba fatir o tchatché ah ba ke kunda jo no so ba fatir o kata tchatché na ba faire ça. Bon, c'est bon. Bon, fidèles internautes, binomo bomoni, njora, binomo bomoni. Pesa apelo nanga, pesa elo nanga. Pesa elo nanga. Teto kabani. O katangela maboete, njoro katangela maboete. O katapela maboete. Bona bilamba. Bona bilamba. Non, toi la matanga. Non, toi la matanga. Katika bilamba. Non, toi la matanga. Bilamba. Non, toi la matanga. Asa déjà mon non, ma tu vas se condamner yo. Ozo seka, mais c'est mon frère. Mais c'est mon frère. Mais donc c'est makamuna ete yando ando kipote, c'est comme beza. Et t'as lui et tel rapport la journaliste. Journaliste. Quand tu vas faire privé batou. Il y a quoi to soleil pas dans comme caméra follow bango sur internet. C'est quoi dit? O katansko lamba. C'est quoi dit? Yo kata faire ça mikili. Ça c'est bien mbouya. Mikili. Na bayo mabe. O kata bilamba boete. Na bayo mabe. O batim skabenge na oyef batim skabenge. Na oyef batim skabenge. Baya uli musheni. Ke na tikio, kende kaka. Kende kaka okana kinga seko kana kinga o kata bilamba boete okana kinga ya kana kinga esate salakate déplaison salakate ya kata bilamba boete akata bilamba bona mafa kata bilamba salakate ya kata bilamba boete on nchoka mawatro tana mwana nchoka comprendre que maman na salima be et salakate ako kata bilamba te parce que kata bilamba nga journaliste oyebi bien que vient ndenga zawana azana pasi ya mutuna ye azana souci ya mutuna ye bien sûr soko monique alobi koki alobi ke koki koloba bongo te po anini wala za mutuna ata pese 10 francs pour vous qui déjà liam ça c'est kata la scène oh c'est que pourquoi versation vient obenga déjà ça c'est katani on va faire ça c'est benga boutique et salakate de la nation tonto manga pichubo moni réaction kisinjora na sala méchant mabe et salakate parce qu'on va kata bila mais salakate na kati yango bongo ketalo za oya